très chers amis internautes du monde entier, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vraiment, fidèle, il y a Congo Direct TV, vraiment, et c'est nous avons mené PZBL, quoi, que vous aurez toujours branché dans le site Nabiso. Oh, mais ça, on a Nabiso vraiment, ils ont sous et le moment où ils ont tout dans la soirée, ils ont un web qui est humble savante Nabino Sandrine Mongo à la valeur de la presse congolaise. Dengue 2018 et lobby, il y a toujours des mango, des rames bezalara. On a PC chef Nangai Arnaud Donvouma, le réalisateur noble. On a PC vraiment Bambo Tebele Place Azali. Merci beaucoup. Na Oyo ça la pour la petite sœur Nayo. P équipe Nabiso Mobimba technique ainsi que nga Moro de nous présenter émission tout à l'heure là. Na plateau Nanga lelo vraiment na sali bino plaisir na mba mingi mibali mais lelo na mbi moi la moi si. Oh boyebi déjà boyebi mi masala ba maman bébé le bosse pela na déjà banzonzinge belé boyebi na différents films na ye et na chaîne na européen et puis les lots andimi a perception respect ko honorer biso les gens na yambi na plateau na biso ya Congo Direct TV tout sur là parce que la première fois à le canal site na biso tout me sur la tozongi si maman moké pendant moment quelques minutes pas vite mon parcours na et puis to continue to belo nini o yaza lelo vraiment vite fait na saluer invité nanga bonjour maman. Bonjour ma chérie Sandrine. Merci beaucoup. Merci vraiment dans l'honneur au Pessingaï. Nazelo peut se préparer vraiment. On dit les lots est la première fois na yo na site Nepso Congo Direct TV. Impressionnant nini par rapport à émission na biso na chef nanga l'équipe technique Nepso Mobimba Congo Direct TV. Ouais, donc merci beaucoup. Na Pessimbote na cordon ya Congo Direct TV et en plus na mkolo chaîne Oyo donc Oyo eza chaîne biso nyonso donc chaîne Oyo ya mbaba artiste biso pende pona biso ezala le bienvenu parce que comme on a Sandrine na benginga ebisinga na émission na ezala kaka te intérêt na bino ezala pe na intérêt na biso quoi donc yango nga merci bino merci beaucoup. Merci vraiment plaisir à partager. Ni notre quoi ko bana annonce nanga awa que la première fois oh et puis première fois na yamba moi si na yamba mingi bana mibali ba musicien et tout première fois na na site na biso on na yamba moi si ba bio déjà inutile ko to ba belé tout son ngam mkesi maman parcours na yo pendant 2 minutes sur groupe sélection to comprendre bongo to évoluer. Ouais, donc Myrma, avant d'année Nanda, étudiante, en 2002, Myrma a embrassé métier au ya art. Na banda ngwe pa ya modé donc papa nanga vraiment ya art eza ya modéro totokani wana mbala na moni Gracie Pombo na moni Mimi Kabongo donc wana penda baza équipe tozaki pa ya modé quoi donc papa na biso penda modéro totokani donc yende vraiment a former nga salinga o nazali pour na loba penza moni pa ya modé na loba na ba groupe nyonso na tambola na baxelo te donc nous avons fier dans le bac et pas un modé donc formation on a et pas un modé partout na tambola na baksa eloti donc wana penda papa nanga pour na longwe pas un modé na kendaka groupe évangéliste kabwanaka na kendaka ko travailler pas président Alisala na longwe pas président Alisala na vana na ndaku après na ko travailler et pas ya na groupe sans souci na kendaki kuna na monnaie déjà na comme na plafond donc na ba théâtre qui na monnaie na comme na plafond na ba ki na rolongwa isusu na groupe OT malgré eza groupe moko pona nga na loba eza groupe oyo e formaka batute eza groupe oyo yo oye déjà na ba qualité na ba compétence na yo donc bango ba bimisio ka na TV quoi donc ba so rappelle na temps ya reformer penza batute donc nga na yaki na formation na nga ya modéro donc ndé à partir ya groupe wana ndé vraiment na tournera ba film kin o sous batpe ba yebi kenda petit libanda ke bana surprise au maréchal akufaka donc RD maréchal akufi ni na mona nantika ndeni yango na longwa ni na yo sa carrière na msusu na yo sa la pe groupe na donc longwa te pour bebana kité ton ka maréchal akufi ba na yo donc na longwa ki par rapport que maréchal R akufi parce que biso président Poudre est-ce que par rapport makamon penza yebaki yango bien te atikela ki Serge charge union c'est comme que Serge face à la boue na réalisateur na bango Mboshilo donc et comme ya mo boue ba divergence na groupe biso ce que fait to loba babité biso lokwa to sala ba 2 ans na temps wana to ans batasika quoi donc on ba tsaki biso ba isola ki biso yango to longwaki
On a ton longue pour moi comme ça banzondi comme ça longue on a coûté même pas pour Maréchal a fait en 2009 na longue na to sali groupe na biso to évoluer mais etena qui vraiment té parce que au moni batu o ba uti kolongwa so ba sanga bon mo ra bino no so ba leader donc esimbete to kena na ba joker esimbité bon nga na lungu na nga na ke na sali nga na évoluer tellement ba série wana na bandaki ko travailler na ONG Mobwe nde e bando sala ki na financer groupe ti na yo lungu msala on a ba 2014 na yo kata na yo vana ndako na vana ndako nde ya mode era yo ki ke Myrma a travailler susté nde aluka récupérer nga elle a récupéré en 2015. Yesko yo a endossé la comme on a kala Mireille. De elle na yé ko intégrer groupe na habité na changer déjà comme na comme Myrma donc de na ya kimba mon Myrma na pesi makambu 2015 on a mbala mon kanga. Ouais. Ko kanga na zaki na mingi na film ni o pendo be ke tan film ni bim pena ke ya on me testeli pena makambu. Ouais, ngai ba film ni so ya mode Simba. Ertoye parce que ngam nando comme ba film wana ezaki to vanda pendana ya mode to komito banana nu esepelisa ye na groupe ya mode to bandana na kanda eza mopaya ngo esalika neti bandimango to bite to beta deuxième film ani ezaki Azadot wana to banda lobela ba domestique nde ba nyokola bango na ba foyer donc tema to lobela ki yango esala pe bien ba komisiko ko ebelongi yango fi wana banjo beta masolo nanga mayonnaise skoyo avant de bi Myrma yo il faut na sala le film moko non no letto ka ba bloka mikuse donc nde mayonnaise ayo créer business nzoto nde to akokutana ba Barcelone ba Fatou Kayembe ba Suzy Bantu donc yango pena donc ya mode a tindika nga makambu mayonnaise pe a pusinga liboso donc na loba penda e simba makasi business nzoto quoi donc eza business nzoto na solution Barcelone era moninga kana film wana Barcelone a zwinga mbamaro a quelque chose sanga film mona Top Vision mama komi mbanda mwana donc wana pe na lataka mabe makasi ta mama boesko na kata ndaku a séduire mobile nous dans na boto la pe na mwana nga mobile quoi donc yango pe nande kanga mbala moko Myrma monde lope Myrma yebani asali pe groupe na ye non ngai nazaka pena su na idée ça ce groupe parce que na sala déjà groupe nebe ba pasi ya groupe omoni kozala indépendante ou soit ko travailler na groupe c'est mieux par rapport kozala na groupe eza pasi nga mususu ba président ya kin awa na pesa bango respect makasi pour ça na groupe il faut avoir moyen to ko tenir compte c'est que nazana ba acteur ba opesa mo bon ko ba pesa te dans groupe nza ezwaka biso mbongo po wasu ne loko sa te nga msu nazanga msu na somba te lamba te lobande bakabela biso batindela biso donc au mona penza il faut au tourner ne mi kona tourner te benonso ba dérangement donc il faut tourner il faut otinda ngona montage ti ele kaka moi surtout que ba frère na yo moko frère na yo non peso ba frère na yo moko ozomona mais nazalaka kutata na idée ya osala groupe te omoni place ba vandi mabe ezanga raté nde mabe yaki na moni ke to be bana na vie na nga makasi te wana pe na papa na nga modero totokani nde yango na kende na nga mupandi kwa na bite na bandela masolo bon banga na mona na loba séparation nyonso ezala mabete séparation ezala mabete ndeko kene Myrma ke azongi si synergie ndepe la canon ebotami quoi donc so pe na salara na zongi sa synergie te mais même sous Banque mondiale le vrai exemple à suivre na pesi mbote motema ya vrai chéri maman na Paris Love mamonanga pété ndepe Raymond Munganga papa confort amonanga te donc voilà Myrma na mona ko mingi te non ko mingi te na ba rancune na batu na mona ozala moi ya ko mikanga pona nini ozana ba problème na batu to ozaja déçu na mamaramo boye to nini o mifandela boye non et ça par rapport à l'éducation et par rapport à l'éducation donc Myrma penda aza bien éduqué moko ondima kutu te donc Myrma
abokwami pa mwana mwasi donc nga mama na nga mtabokolanga mabokolanga lokola soldat lokola policière donc nayebi te na ndo bouger te taka ne na âge na nga na banga boîte na âge na nga na banga boîte na âge na nga na banga butu na ngai atotuni awa na ambiance certi na bima rapete na bima pe rarement donc bokolanga penda donc ça dépend de l'éducation. Il y a des gens donc pour abima il faut finir mirma to pour abima calculer ka nga fait na finga Karine Mokonzi pour na abima na partager le pemba na e to a calculer abinet na bata théâtre na ko finga na finga Barcelone soit na finga coquette na minute yo pour to partager succès te er yo ka bongo a boyo tanga kumuta ba o azan pour ça to kabula succès vous comprenez donc on a évité ka problème pour na les cas na bande de l'école na éviter problème na lingara te cause un problème na mutu mais ça arrive dans un mutu et mo ba problème yaka ce qui problème yé na luka moyen nyonso auto bomana ba ndeko na nga bo ngai na ozalaka na besoin na bango pe ba ozalaka na besoin na nga donc ata lelo na vin na bino ça film était na vin na nga mais en un jour moko ba benga ka mir ma place esinga kayo na kende pour naza artiste donc yangonde na loba na cause na problème na mutu te ata ndenge nga na papa na nga to banda so la tanda sanga passe to ko na ba tournage be ba lo ba mir ma yo place ya modaza yo retourner ti donc il banda sanga passe et comment on peut on a pour ani que place yo zali mo e bo wela kanini ya makasi bon papa na mwana. Ouais, donc au moni séparation nyonso atayo mwana nao soit kangi biloko akei na kanda ataku tout mwana ngwaza raison yo silika kaka donc et ça la passe atangane na besoin na perdre mwana moko na groupe et ça la ngaka passe malgré no kamte ma akende na OK wapi mais ça me tellement regretter non regretter non na perdre mwana mwaza ki soldat donc na regretter mais nga na zala rasko yo mutema na ngasko ezala ndeni so emsu na perdre mutu tonde nde Aminata Zaboye souwe na nga eza akeli boso na olukate na landa ina etufe bakota ki donc yango nde vraiment onga na senga kapena na ba président ba longola mutema wana po lelo so mir makeli boso nde na kenda boye na beta kasete na zonga kai papa na nga mutu musupa koye bate place na utela mais er na kumisa be mutu ba azande fruit ya modèle remonter on est raison akai pa na donc to ko be banati. Merci beaucoup, toujours évolué vraiment dans mon niveau Malcolm Bon au service, le vieux qui assure vraiment Malcolm Bon au service, le vieux qui assure voilà pour le déménagement la bino, la livraison et à France, on a la France kaka vraiment ceux qui bobengi numéro avec Malcolm Bon au service, il y a bien toujours évolué na mirma na musana surtout ezalaka na tokanga bango ma pire mo azala mo pe bozala ne bien o bo partager ba idée moko na kati monde de théâtre na bino na niveau na bino quoi ba baleki pe bazali na baleki nani ozomona ke azolanda liko na bino bien azana respect na ba discipline yo za nango ko moni kazo respecter ngo pe nani na génération na bino o moni ke ozala ne bien ke bovani pe boyer pe bo passer une journée au ko ke pe chez bovani pe bien bozat moi en bon terme nani bon na baleki na biso ba o bazoya na sepela na fille moko e pa Herman Bintu Naomi na sepela na makasi une fois que na ebise déjà na bi pour ni soyo moni batu azala mingi linga ko s'isoler donc au mona am susu apeska mbota ke akeneka à l'écart mon c'est pas nous ala bonga bien na éviter na ba problème vous comprenez est-ce que si na éviter ba problème ba mona moningai vous comprenez se retrouver c'est que moi na oyo amona ko vanda na ba yaya akolo balika mo ba gafe ko ba yaya na balinga te komeka kutu go gafete wana za principe ya théâtre donc so déjà ngana yebi ke ngana ene na yo donc atana lobi mabe ko gafe no kutu te poso ka o gafe lisolo ke beta mais mona na bongo soki ende ya nem trasali mabele ke o memo kana nde mo kaka o consommant o kaka donc mona na sepela na ye na sepela na ye et en plus ndongo lobi na bata génération na ngai ba oyo to sona bango bien ta ngaso ba tu nyonso bien omoni mimika bongo awati opena ba pesi na biso grâce pomme donc ba na solo na ba tu bien moko na ebité
batunia so bien mais mabena biso ka nini poso na mena ndotanga ba ebele fatuka yembe Suzy Bantu Teresia Barcelone Coquette Ariage batunia so Blandine Mafuta Aminata son père ba sebele to so la bien mais problème ezaka que to longolande bolingo ya lokuta problème à Myrma moni Myrma a comment est vraiment à l'écart a comment ka kokimaka ba problème to longolande bolinga lokuta ndako la action ke na lingo bébé to benga na ba bébé to benga na ba ma chérie mais aime son tématé na mtématé donc au mona mutu musupe akobenga aime son Myrma ndia ça non célibataire mutu mo pa ko benga lobi ke nana besoin ya Myrma na sepela na Myrma via Myrma ezandenge nini po batonga batuna ka batu via Myrma ezandenge nini yebisanga na nu boye au monde apena ko akutani pena pire yo bosola pe bien mama njo boma Myrma komeka kutute Myrma na kutuboy Myrma abosani mabe na ye abosani ba vie na ye o comprendre to ngana ati au monde kutundeza so Myrma zaki rankinier matangi na komba fiango maintenant na rankinier te na limbisa ye on comprend na pe bino kombo na ye na bina kombo na ye na tuna ye pe na ese asosa ngati donc eza mabe tolingaka évolution ya baninga po biso pe tokende de l'avant po omoni ndari ya shwa bali bongo eza honneur na biso tokende kuna to sepela to bete maboko ezala te ke esala mela bino na ba mitema mibale non ezala ke muninga bali o sepelo bese maboko po yebi ke yo pe okobalaka neti ngabo ngata na lobango ngata na bali na ngate Myrma ta bali na été azalane déjà femme d'affaires Myrma sa balaka na 2010 ba parents na balia de ambung ata na bali na ngai soute bayoka sous souci au lieu sous deuxième bon ta ezandesko chance ou soit grâce na part ya Nzambe que Myrma bali lisusu comprend ba lisusu baba te abali baba Myrma bali lisusu donc voilà on a encore le bango voilà bien parlé le bien ma casse na sûr que ba ninga na yo oh bozala na bango bazo banda stikina bazana idée au côté na monde de théâtre bazora déjà par exemple genre oh pour vendre peu bon comme vendre la pesa nango bien et ça la peut même na côté na bus surtout ça la peut armo bon biso doira la makammo ko na obino bozo vivre wana ka biso ça bon kimutema mabe mutu muso mona bengi boy camarade no sandeni ah bon mon kaka po ani kimutema mabe ka ça na rete esprit mais to va monu abe tu pe ma copine si batongo vumande baboma batuana balinga nini poto mo mbaba koma ya bango kasi kolinga mingi te kolinga kolia mingi simba pété balobango adage mo loba en voulant trop gagner on risque de tout perdre donc pour ni olinga ka perdre pour na nini nzamba linga bongo te vraiment tolera na bato vraiment Papi le Roi carte illimitée bilanga ya euro Papi le Roi carte illimitée bilanga ya euro ainsi que Moro Moré Rasso bana na château d'Enya bara bazu wapi tout na pena so bazu peso bongo temps ebele ba comme na niveau wana mon vieux Titi de Bundes Export ya agence Titi de Bundes Export vraiment conteneur c'est comme qui déjà depuis que tous la masolo ninge zali bino boyebi ninge agence on fonctionne ka bozela déjà tant mbezonga boya ko de façon que comme avec beaucoup d'assurance quoi tout continuer ma soeur ma grande soeur nous avons bandinga bino mususu bazo voyager bon qui ne tombe ba filmer c'est passé na bamboka kili mais nous avons Myrma tende au mifandela na ba pona ki ote pona nini vraiment ouais donc on les a sélection basala ki bon na yebi biso to yeba te salama na critère nini basala sélection pour notre tournage moko na Dubaï bon ce qu'on a sélection na bango Myrma zalate quoi donc na sélection na bango Myrma zalate et ce que le quoi Myrma zate na sélection wana et le but que Myrma za actrice et le but que Myrma za meilleure actrice et le but bongo te bon biso batu ba jija biso za batalibanda pour tout ça la théâtre kinte nga ko le kalanga na kin a inaperçu boy ba emsu naza artiste emsu coiffure na nga soit habillement na nga mais batu potonde ba jijaka ba ebike oyo asa numéro 1 ou asa numéro 2 ou asa numéro 3 to o na o babita ndé moko izala bongo mais kio et ça là qui était pour bateau un meilleur par rapport à bateau sous tes en bon donc tout ça actrice normal bison son dernier moko sélection et salamaki ba ko benga pe bateau nyon sauter donc ba benga ki une partie en week-end qui ouais. Voilà maman bien parlé na sur nous aussi qu'on continue belle bazo zela pour l'émission
mot de la fin na yozani to comme j'ai fait émission programme ni ko pesa pour na groupe na yo mo pena no ezo évoluer na ndenge nini bo se préparer ndenge nini na minute film nini eza na temps siko. Ouais, donc merci beaucoup ma chérie. Notre groupe nanga tu évolue na biso très bien et groupe nanga lokola na quoi Banque mondiale le manager na biso exige que bactère na biso to former bango po to bona biso to zo ba chroniqueur to ba chroniqueuse libanda bango ka nde to kutsa bango na chaîne de ba forma ka bana wana donc to aka na bango to simba mi pena makasi biso to bango to za chaîne moko oyo to so koma monétiser kala mingi te mais to za la bien au moins to se retrouvaka si faut to lire ensemble encore une femme d'affaires oh si faut to mela ensemble naza ba comment ko baptiser nga maman sociale na maman zika bolo baite ouais na maman sociale donc nga pena na boye na maman sociale na 500 ba na liboke so na moni mwana ngo msusu aye na ba ambition msusu wana nde to écarter mais so to zaka biso son même objectif to tambola vraiment bien et to na film na biso mo boye za na montage kala mingi côté la chaîne pour il faut pas banda montage nango déjà dissipé là coup du cœur donc soka ke bimi ba yoka soka e bimi po e côté ezana on peut kana la canon na bona ngana côté on a ba chaîne mususu po ba mela na ba omir mambongo donc biso to pesa na biso na mutema mabete mais na chaîne na biso moko assuré. Oh, mais Dora yo ndire mutu mo ba mela ki yo déjà mbongo toi on dirait que président Caleb a mis là qui est mbongo. Où est la Guinée? Na seki oyo kai bongo. Wani ala nkaba rimers. Ah, bino mo mara moto ngam na yoka ki mapendo ngo bumara boye. Wani ala nkaba rimer quoi. Wani aba rimer président Caleb aza papa na biso nyonso. La papa na biso nyonso film na oto sa kutu film mo be na oto sala ye afumba moila et cartona na poto fort fumba moila donc tout ça la film wana les cas on peut bien mais film na nga na kotsaki et pas na ye na nunde na zumbongo te mena ozwana nga wana vie na nga donc on continue kozela na patience na ça espoir wa papa na nga tu ebika eloka papa espoir eloka eze pa papa na ebike papa solo la quoi donc aswana nga mabete ok nanga bien po ebike asiye mo era sona nga ah mima ba esanga ba biuza ke exemplaire uzala honnête siko na temps do ebimi maza bongo kene mabete okene mabete po na rôle quand on appelle l'émission te pona luba mabe pona et donc le quoi ça papa amisaka na place à papa à soigner nga bien. Merci mot de la fin les amis. Ouais, merci beaucoup Nabino nde boyambinga bien donc nazaki très à l'aise na ba question Nabino ezana iloko ezamba liboso ezamba la sukate donc mbala sima pe mususu na woleka awa donc ba fania so bolinga mirma eyo so bolingi bo contacter biso toujours na 00243 90 77 41 584 00243 90 77 41 584 Batunia Sobolinga Mirman au numéro 1 Banque mondiale, le vrai exemple à suivre motema ya vrai chéri Raymond Munganga papa confort bambote no yangoana Max Kakesa les tisons ardents na pesi bambote na pesi mbote na ngali suna John Kitata libanga on a baki na rozapa ngote donc John Kitata na ko ki mangote donc John Kitata bambote no yangoana dira makaya ona bossa no tozala kaka dira makaya na pesi mbote na vieux chinois rita kota motoki ya seruta na pesi mbote na libino ya trop na pesi mbote na de ça mbongo na Chine na pesi mbote quoi voilà. Arnold Fuma. D'émission, je remercie mon équipe technique. Là, je vois mon cordon Deo qui dit vraiment Azara toujours Nabiso. Dans mon capitaine, ba caméraman, je n'ai pas moi. Il me t'a la que bon mon son y a bien beau la n'avena son une couleur y a bien et ma image ba que je n'ai pas comme Azara na si ma caméra. Na pesi sous merci na cordon na chef nangai à partir à France. Na pesi Arnaud Mvuma le réalisateur noble. Na pesi Bambo Tebele. Merci vraiment beaucoup na
tozosala mpona biso na organisation makasi oyo toza nango tozela matos karaté ezoya vraiment yango esalaka ke mosala ekende toujours liboso tomona très prochainement mpona émission mosusu vraiment nana tikali Dali Mbongo nabaki komone mabe asilika Dali Mbongo donc na Chine apesi yo mbote telraso na bokaki yo mabe yo yebi kombetanga mapenda bi po yeba na keza ye Dali Mbongo donc na Chine apesi yo bambote voilà tokaboy na bino bye to se retrouve. Arnold Nfouma